Alpha, il vient de nous quitter. Ah, mais il fait un grand artiste. Ton nom est Liboso. Il y a une fille à Nini. Il y a une fille à Azalaki. Il fait un grand artiste. Il fait un grand. Il fait ceci. On a bâtonné quand ils ont tombé. Il fait. Mais ma fille, on a tout qui s'en va. Ils ont le qu'on a quitté. Pour payer ça, on a un bon mois. Namona. Pourtant, on a un kangamis. Na yebili susute. Papa Alpha Azwande tolobakande tolobaka. Papa Alpha a une parcelle où ezaki lelo so azata tikeli bana na musana eh. Les 27 et les 28 chérie. Locataire à l'otaka kololo pango. Pokola lesi lelenge comme osenga kofuta. Pour nini penser à bouye vieux chinois. Yalelo na kokende te vieux chinois. Réponse. Donaza vieux chinois. Ah! Na yebe bele ba bomba mbongo nyonso asala ba succès nyonso asala. Moi ndambo nazai kozwa. Na lingaki te oyo ekomelaki ngai ekomela bana na ngai. Nasala ki nyonso natangisa bana. Comme ça, bango au moins j'aurais tout fait pour que mes enfants aient de la matière grise. Ok. Baza oasif te na vie pour pas pérenniser comme on a so dit ah wana mwana ngalfar ah tel pour ba retourna. Oui, mais biso so tozala ba même objectif te ko somba lopango lelo. Mais bana batangi te. Okoki ko tonga ba immeuble mais bana niveau 0. Fondation Yangoana. De Konabiso Kabamba Massas. Voilà. Avait trouvé un homme de bien. Avait même brandi la fiche parcellaire. Et Salaki que le lot, au moins Kabamba Massas, a une adresse à elle, à lui, pour que nos localités à Koufandaka. Que Dieu bénisse la personne qui sera touchée ou les personnes qui seront touchées, car le Seigneur l'Éternel vous rendra au centuple. Succès n'a pas la musala, mais il a tangaité. Ensemble, tout en a image. Image tout le monde, image tout le monde. Au moins, venga Alpha, vous avez ma casse na dame. Quand vous avez ça, n'a filmé. Ah, n'a filmé au moins. Pogno salibo. Mais quand c'est crié à Chintung et Utawat. Na dame. Au monde n'a qu'un encore ta dame one. Ils a qui sont na bête ngalula linga tolo. Allez kamata. Allez kam Chintung. Et uta na dame. Ok. Ah mira. Tango to bombani. Tango to beta na filmé dans filmé la tena ko sport. Mutu musu passe avec ma casse dans les camo lokuli. Lokuli. Ouais. Ah tché. Moi nous avons passé temps na biso na biloko na dame, jeu de 6. Hey! Chitunga. Wow! Chitunga. Wow! Bon, mais ça, il faut travailler à deux. C'est-à-dire, moi, pas commis pièce, moi, soit à salle critique. En amont, puis en aval. N'est-ce tout ça, il faut t'amour. Si on a commis, il y a à mettre en scène ou te mettre en scène, bisomba. Ce qui y a commis, on a mettre en scène ou te salle mise en scène ici. Donc, critique. Il y a écriture scénique, il y a surtout il y a pièce. Nous avons commis la pièce à qui autant gango. Il y a personne qui a commis la pièce soit on a ramené l'idée de Sika ou Tobongisa. Donc moi humilité c'est là qui n'arrête. Maintenant là, je suis resté seul. Madame, mon stratégie il faut échanger. Mama, if love is crazy, love is for me. Nanyangwa
kosala masumu te na mokili oyo atombola mosapi. Biso nyonso tu tozali bato masumu yango tozoluka elongi na Nzambe. Église ya Ozana efungwami na kati ya Paris, non loin ya Gare du Nord. Église oyo ezali église ya repentance, ya kokumisa Nzambe, église ya combat, ya ba prière ya autorité pona kobenga na monguna mingi pona ba oyo batambola partout, baluka ba délivrance babika te, boyeba ete na kati ya Ozana bokobika toujours. Ozana besoin ya intermédiaire te pona komona papa Moïse. Chaque dimanche après culte bokobanda koleka ba délivrance po ete Bible ezokoloba na biso ete zoto na biso ezali temple na Yesu. Awa na Ozana biso kaka Yesu liboso nyonso na sima. Ozana besoin de délivrance bosa na mokili suka nango okobika. Bato bakufa misu bakomi komona, bato ba AVC bakomi normal pona ba directive nenga koya na église nenga kokoma na veiller. Contactez Mama Thérèse Matondo bino moko botala ba témoignage. Na umil mingi na komela bakisi na lembaki na obaki na tiki Nzambe asala me Nzambe ya papa Moïse Makoma asalelinga lelo yo naza mwasi esengo business ezotambola avec paix. Bien aimé, soki oyoki partout papa Moïse azali luka moyen olanda ye, luka moyen ozwa likangoli na yo. Bato bamonaka te bamoni na misu nanga, bato batambola te batamboli na misu nanga. Eza kutu likambo te ke o bayebisinga nga moko okomona pe Nzambe asalelinga aza pe capable kosalela yo okotémoigner pe lokolanga. Nzamba papa Moïse bisiko zali, je glorifie le nom de Dieu de notre papa Moïse Makoma. Nanyango azokoloba ete Nzamba salaka lisusu te ndenge abandaki kosala na kala. Awa bato babikaka toujours. Nzamba za terminus, Ozana eza terminus. Tango bokoya bokobika kaka. Le 31 août 2025, église na biso fungwami na kati ya Paris. Ozana na Paris. Chaque dimanche après culte, tozana ba délivrance pe ba suivi ya tout le monde ba koleka délivrance. Ba problème na bino mokolo wana ekosila, ba maladie incurable ekosila, tous les problèmes ya bana autiste ekosila. Le 23 août 2025, tozali na veillée ya délivrance, tokobanda na 21h tina 6h. Biso na bandoki bitumba na bitumba. Nzambe azalaka toujours elonga. Boya ebele église na biso fungwami nazozela bino na moto. Monsieur congolais Félix Oise Kwalopa bayibaka mbunda te. Soki oyibi mbunda ekozala kobeta baba mbunda bayibi yango kuna. Ezali pe lokola mwenda babombaka yango te parce que soki obombi yango suka ekobima. Molili suka ebumbaka ntango lumière eyaka. C'est pourquoi l'émission à lelo nazo yamba pona bino l'artiste comédien Papa Ngalfa babengaka vieux Chico elongo na ye boko découvrir historique ya corrigea bango na lokuli pe lelo boko découvrir makambo ebele o etali surtout via Papa Ngalfa. Mbote na baino subuza pour la biso. Ils avaient beaucoup les chroniques en Kiambu pour les comptes et l'émission Art en Vogue. Papa Ngalfa, mbote na yo. Nira Kiambu tikangai, yosu ambongo mai, tikangai lufa, nasanto tipo ma, pona mbongo mame. Waniza yilo lenge na nga opesa bino mbote. Na mungongo ya vie na nga na linga to ya José. Pour sentir le lot beaucoup jamais déçu. Quelle improvisation, je ne m'y attendais pas. Voilà, Papa Ngalfa. Aujourd'hui, il y aura à boire et à manger. À boire et à manger, mais c'était. Mais ça, il y a la carte à Maloba. Ça, il y a un goyo, la caméra, un goyo, mamiko. Tu peux avoir et à manger dans la ça, geste. Voilà. Merci, Papa Ngalfa. Parce que Billy Bae Bio,
na kata monde ya cinéma ozali icône na kata mboka na biso mutu moko akokuboya yango ti ça fait un temps omonani te na média ça fait un temps liboso ya biso bapanisa yango totie au micro te c'était dit en quoi c'était dû d'abord tozali mibale comme Otaïko annoncé tout à l'heure ndeko moko akei bon message ko travailler à deux, c'est-à-dire moko akomi pièce mosusu asali critique en amont puis en aval ndenge tozali kotambola so nga nakomi ye a mettre en scène ou to mettre en scène biso mbala soki ye akomi nga na mettre en scène ou tosali mise en scène esika mo donc critique ya écriture scénique na biso to ya pièce nga so nakomi na pesi pièce mobimba aki otangango ye pe soko akomi apesi nga mobimba natangango soit on a ramené ba idée mosusu ya sika ou tobongisa donc moi humilité ezalaki na maintenant là je suis resté seul mbala moko pe stratégie il faut échanger otikali yo moko seul mettre à bord ya bateau nana osala critique donc yo moko soko komi il faut zwa temps ya osala autocritique avant public ezolanda biso baloba pièce wana eza bien to eza mabe tosalaki nano 2 ans de 2012 à 2014 en 2015 tozongeli ko tourner do tozongela ki tourner mais tozoleka na ba chaîne oyo eza mingi sur TNT eza sur TNT eza na ba câble T au blusa toni bon c'est à peine na ok chaîne to leka ba koti na canal moko pona sa publicité na bango te voilà pas si ezalaki wana est-il que depuis wana tosali pièce ya ticket bunga tosali passe ya bailleur puis ya locataire oyo eza diffusé sikoyo na moko ya ba chaîne na Biso TV pour ba groupe à théâtre pe ezebele na chaîne wana mais eza sur TNT kalate koti na canal moko sikoyo toza na kati kokoma pe toza na tournage ya pièce moko etikali nini pe combien donc na pièce wana tozolobela makambo ya baabus ya baparents pour na mariage baabus ya bacouple sur les avoirs oyo mwasi na mobali baza koya nango na influence extérieure oyo eyaka na bato na biso bamembre ya famille moi ke yo na mwasi bofandaki bien amira yo vandi boye te basala boye tala mwasi ona osala boye yo mpe ntango bobandi boye bakoya mpe pa ya mwasi yo vandi boye tomonaki ngalufaru kuna bazweli ye mwasi na mboka ale mwasi na ndako sans vérifier a changé comportement d'où babiloko wana nyonso yango nde tozali komeka so namoni ke histoire yango ezokende na kokutana na peindre les deux tableaux à la fois. Il y a un tableau sur Etikali combien pour moi na Akelibal, Etikali nini pour moi na Akelibal, Etikali combien sur les avoirs ya Mobali. Tant Mobali a kende ki voyage à Songi, ba bien bazaki nango Etikali combien. D'où Etikali nini et combien. Donc to katakite il fallait liboso ko réfléchir. Pour tous avoir courage, tous avez vraiment affecté un groupe Mobimba. Qu'on reconnaître en côté, c'est très mabé. Très mabé. Voilà. Obinga yelo moko e pesinga penza posa leto solola. Par rapport à ma pièce éthique kokoma tozongelango. Bato bozolanda biso muto yazaye koloba surtout badake mbaizaki bongo l'art comédien Lokuli. Personnam batiba baebaka bino mibale betela biso lisolo bokutanaka na Lokuli ndenge nini boyebanaka ndenge nini ebandaka ndeni musana bino ya théâtre faut comprendre qui était Lokuli et qui est Ngalfa, c'est tout.
lokuli d'heureuse mémoire toyebanaki biso nyonso bana barumbu bango na baraka ngai na kigoma kaka ndenge bajeune bazalaka na babale ya baquartier ya banini tout ça mais osalaki na 73 73 pour les Belges bango 73 74 75 télévision nationale tango ezui ampleur bagag oyo bablague tozali kosala na bamatanga biso nyonso tozali kokutana na veye ya matanga ya animation alubertina mwana mama alubertina oyo bayebi ndenge ezalaki soki bango bamati batia botikela mpe ngalula beta donc monzali lokuli na ngai donde nazali awa papa mira nakosepeliso na rythme mbonda. Oh, donc vous êtes un grand batteur. Na betaka mbonda bien alors bien. Ok. Na betaka mbonda bien na yemba bien na bina bien donc tout est complet. na za penza complet ndenge olobi yango na kati wana tango bango babimi na TV omoni barumbu eningani Chico yo pe fokende na l'entretemps tango baokende wana toza déjà na lokuli na karaté epai ya grand maître Hakim d'heureuse mémoire maître Makiadi bana barumbu baza boza na poto na bane boyebi tokutani kuna nga débutant yazali déjà ceinture orange nde sikoyo alobi ngalula yo kozala rythme ona bato babandi lelo te abandi mpe baentraînement ya pembeni d'où esalaki ke 5-6 mois après tant ba tester bato bamoni ke connaissance ekoyi na passé jaune ya komi verte to bandi okende ndenge wana ti tango akomi ceinture marron nga atikali bleu monika système apanzana bango na grand maître Mapendo baki osala dojo na bango wana lokuna grand maître Mapendo bapanzani baki kosala ya bango groupe na wango kaka na kati ya commune ya Barumbu wana ils étaient sur Kalembelembe biso na baraka totikali. Je salue en passant maître lokola bamboso kulutu na ngai kombo roya baza na Paris ebele kaka na babale pe na karaté tozokoba et osala tango makambo ya visa 80 et ça grand maître Luambo Makiadi d'heureuse mémoire il fallait même ba musicien na ba comédien na voyage wana poto il s'est fait que Mangobo na lokuli d'heureuse na Mangobo na monzali d'heureuse mémoire bakei batiki lokuli. Ici je salue Zipita Monzele Azan à Londres. Ayebisi abi mais Zoa Chico pour les Rwanga zo travailler na siko yo na comptabilinga munda. Pour moi mon boulot le kakinga makasi ba bitumba na balabala bon ba vie kaka ndenge za ba discipline ba coaching na karaté pour mon boulot est diminué puis ba coaching na bilenga munda bonzambe na koyekola ba danger oyo sala na bandiko kokita ale ndele Rwanda lokuli aye kosola nanga toke koluka garçon moko na ebité soko za princesa ya zauta kimanteki alors comme azaki mu Congo azo imiter monzali lokuli atikali ye ngana zui caché ya balubaka na débrouiller bon o continue na yo esamaki ndenge nini babenga yo Pierrot babenga lokuba parce que aya kozwa yo yo za dia théâtre comment si mais na biso tout à l'heure voilà na balu betene mana na bilenga mwinda ezaki na baleri moko boye okati animation nzembo obandi kobwaka bagage bato bazoseka tombosa ozosala baoyo baye basali oyo baye bate donc toyebanaki na quartier ke oyo kuna azaka boyo alors ngana kende ngana bando sa théâtre na kati ya bilenge ya mwinda nde aye kozwa nga bibo yaka tosala groupe na biso groupe wana etikaki kaka Gwadoma ezalaki ya lokuli na monzali tant baye kosangana bamango bazali na groupe Sahel trio Sahel donc na professeur Longafo je salue ta mémoire
paix à ton âme, le professeur Longafo. Bangonio Sona, Bombamba. Si elle est encore en vie ou aussi, je te salue également. Trio Sahel, Naguadoma. Bakulu Tunabiso, ya RTNC, Vekayumbi Beyana, Lukunku Sampu. Ouais, Pierrot, Lukunku Sampu, bien la psa Kala. Ah, Sangi Sisiko Bango, pour basa la équipe, Moko. Ok. D'où? Et Koko ma groupe, Mangobo. Mangobo aye et pas à l'okulina mondiali ba comme 3 trio. OK. Tant baké batiki biso to continuer. Bazongi ba yego yoka ke lokulisiko azana na shiko. Nshiko. Ba bendinga. Ngazo ya na okete na bi Maurice. Tala ba bi yo kende. Yo po yebana. Yo pe kende o yebana. Soko esimbite ozongi to continuer comme na biso. Oh. Donc le coula le fait que kende travailler na bango problèmeité. Un monsieur calme. Fair play. Makam azai koloba mingi te, na yoka mingi. Trop réfléchi. C'est à terme loué ba qualité na poisa sauter mais je vais vous dire jour mon qu'on a 2010 na bunda bitumba mo abale ya loisir aloba na nga bisiko yo mtokota ba bureau mukolo ko boma mutu nga bureau ni na okota donc il a ngola ke okochanga wapi donc il comptait sur moi. OK. Nde mukolo wana na c'est ça qui avec le combat des rues na c'est ça il a ba nga quand tu as mis balé ya lobi ka yebi bureau okota te do na zonga na vanda kimia et le lopeso na zonga mingi sima na kuma ko yoka mingi koloba muke c'est na ba dernier jour na ye ya avant tikabiso abishiko ngai nzamba sala le contraire il fallait pia nga mutu na yo yozwa na yo ya ngai po mutu wana oyo makambo nzamba tia na kati na désordre yoza nango na comprendre kati po ngai na kolaki très impulsif nazali kokoka kosupporter bataquinerie te banini babiloko bambwakela banamona tobunda kaka topanza na kaka toregle mais soki tobundi na okanisa teke ya kanda katon bakola biso topesani mbote ezala oganye ngai na ganyaki yo. C'est sans rancœur. OK, les choses beta bien. Tango lokuli atindi yo okende ko jouer na ba mangobo na monzali. C'était comme ça que solo qui premier jour ya Homme Radio wana comment? C'était ça papa Onyati. Omoni ke na ba total bino. Spectacle wana ya 1982. Eza na Mangebi. Na mama Angebi. Voilà. Oyo na boka sango pe mayebisima mokili mwa Congo. Albert Benoît Maungu Benoît Albert bayibite mangolo ma yo mateli soko yeko buka ngo te bana classe na bandeke ndo basusu yango susu po. Donc nazai ko imiter papa Georges Embana Leka ah oui ça qui soko toujours loba makambo toujours loba je bongo moseta bombo matailombe donc nazai ko imiter ba journaliste na biso awa voilà ba benga Homme Radio so osimbi koto Braza osimbi koto yo RDC voilà c'est ça kobi mananga kaka na juillet 82 na télé wana. OK Ndé départ libéla et que ça là que quelques temps après tous les notables ya Banonu Bobangi baye ko vanda baye ko songisa lokuli tokomi 4 nde oyo kaka oyo le procès oyo lokuli makambo eze makambo ndenge nini yo oyo lokuli azaki juge voilà oyo defo za soko azaki moto ebaki koloba mbeli dossier na onazi na meka ka koloba muke mais sinon na zababa voilà. OK. Nazo nandimi nga na iba inanga
Mais avocat n'a rien dit. Dans cette histoire, mon client ne connaît rien. On a fait le en tout cas, vraiment, dans le temps, tous ceux qui vraiment ils sont en macasse à Kolandabino. En tout cas, tout cette histoire, il y a Lokuli Nangalfa. Bon, l'andango attentivement, pour comprendre, à Lokoni Azoninga Aloba, Veshiko, Galfa, continue les solos. Donc, tu es cheminaki en 1994. Bande Koubazana Poto, Albinanga Chiko, c'est maintenant. Tout ça, le groupe Nabiso. Bande Koubaki, tout ça, c'est la Geba Bande Koubenda Mouromo. Bande Koubanani, Vieux Dave, Mangobo, na Monzali. Bande Koubenda, soit Nga, soit Lokoli. Et au Salake, na 83, wana na juin, na jou Moussala na banque. Na nga okende Moussala na banque. Na 94. Au ticket théâtre? Non. Ah, ok. Tu continues à jouer, mais parce que ça n'a pas de temps libre. Ouais. Il n'y avait pas d'incompatibilité. N'a qu'au travail dans la banque, parce que le rapport au Moko est à la guitare. Dans 94, tu as monté le prince du rire de Lokuli et Ngalofa. Tu sali recrutement na biso. Tu bandi ko formé ba comédien et bana barombo. Pièce ya liboso oyo to salaki kombo nango ezalaki Kinzonzi. Première pièce. Kinzonzi wana na dédiaki yango Lokuli. J'ai écrit mais na dédiaki suite il y a une mésaventure qu'il avait connue na kati ya bolingo na ye. Ok. Oh moi si akimaki parce que ba moyen ezalaki ni société. Ok. Voilà. Donc tout ça qui histoire ngo. Et là histoire vraie les gars na vie en Lokuli. Ah. Ok. Donc il y a autant à comprendre. Tant mais oeza awat oeza abi ah. Merci mon cher parce que ce que tant na sala ngwa aye kokota mobimba. Na kati ya pièce afungwani. Sima toye ko sala Bakali. Non, Bakali yaki après. Toye ko sala oh là là. Bakali yaki toye ko sala pièce moko ba ekoluka Lokuli miroir. Miroir ezaki pièce ya ye akomaki toye ko komango bisos. Na ko biso lo moko tozo ba risque na misalo soko jouer rôle na bien. Babeta frère na ngai na port. Parce qu'il était question tant à salle aventure nous a zaine ngangate escroquer ba to ngate. Ake siko na libongo poazwa akima. Alors na kati on attend to jouer kanga mo babeta est pour de vrai. D'abord ba éviter que bon jouer. Akoma ta mai balaka désordre. Non, l'état là-bas théâtre. Et ça les coups bas. Donc na réalisateur na biso to Sirik. Tournage katana parce que je devais menacer bateau bete penda ba coup pour de vrai. Yé parce qu'on n'a pas ces aïe nango azoluka kanganga. L'état la police est tout expliqué mais tout soit qu'autorisation table. Mais bon mon qui caméra t'es vraiment. Bah risque. Azoa les sous risque wana na qui est les sorciers. La même personne. Le vieux Edingwe de Rez mémoire. Azalaki naka ya bateau tomba au Lukandoki. Alors vieux dit anyata penda Lokuli na tolo. Oh. Azoa mon Lokuli akachi. Si vous toujours peki sa vie sur scène, n'a parlé du peuple. Il a fallu tomber télé papa. Edingwe. Parara, parara. Mais viens dire, qui catch. Mais nous étions sur scène. Ok. Et je me suis dit, mais ayez la cahier. Il a qu'à le couler nini. On a sikoyo na kati ya groupe sans souci na kati penda na mbango. Donc ndenge to évolue ki wana tozo kenima oyebi ke même na TKM lero na ba ondi mabisote. Tozo bundu. Teye ko sala
Film Gaillard 0. Non, Gaillard 0 T. Maman Nganda. 3e pièce. Kahabongo. 4e pièce, Bolingwa Sika. Public et Bandi. Courrier Babino. 5e pièce, Inde. Bakale. Bakale. Niouf. Bakale na Bakale. Niouf. Alewana. Tout ça en 1998-99. Ti 2001. T'es quand même au sentir Chico. Tout ça qui penda dans groupe. Et puis que pièce wana Bakale Niouf. Tilelo et Tikala. So Monica vieux Niouf. Donc, nandenge ba musicien na biso ba immortaliser ki yango. Félicitations. Obeba kale o. Ti monseigneur Echou de res mémoire. Aba to sala bobeba kale. Obeba kale. Ayamba biso na centre Nganda. Pour expliquer est-ce que vous savez que Bakale c'est toute une philosophie. Et petit kala lelo ati lelo hein. Que ceux qui ba aussi mbaté on tchanga Bakale. On a tiré donc philosophie. Or cette histoire là il parlait de sa vie. Lokoli toujours. Bakale wana azali koza ke na sala boye o me bloque. Na sala boye o me bloque. Nous sommes sur la place publique, nous sommes sur la télévision, moyen à développer Bakale wana te. Abisoko siko PC Bakale bisiko to sauter Bakale. Le fait d'avoir eu un frère, un ami, où il faut comprendre la philosophie na ya ko jouer na ndenge ya ko kende pour na siko ya mon carrière na ye déjà ils sont na barrière. Non, les frères là c'est Ngalfa Feshiko. Voilà. Voilà. En tout cas, s'il faut dire des choses vraies, bon comprendre qui est ami et qui est un frère. Il y a d'autres amitiés et comme fraternité. Donc, kokanga maya lokuli nangalfa ezalaki lisusu ki camaraderie et comme ki fraternité ba comme ba ndeko elengalfa ele lokuli. C'est pourquoi les autres ont comprendre et salamaka ndenge nini pe ezalaka ndenge nini. Nous allons qu'on s'est complété. OK. Et comment même makambo ya famille na ye. Azo so wango abi na kolobelo côté to zela so chikoye. Bongo toloba. Il y a même une de ces femmes. Maman ba na biso moko na otanga kombo ta bien. Ngalufara tia na bakisi na ye. Parce que lokola ye azaki mutu ya koloba mingi te. Motema mokuse. Azo préféré mutu aloba ke belé ou ya ko expliquer ebelé. Donc tant azo mona ke ba intervention na nge ezaki ko bima na nzela. Abitala proposition aussi ko bimisi yango nde ya bien yango nde to landa. Au moni batumi balinga ba dominer sur quelqu'un. Tant bazo mona siko ke ba idée ezo ya po mutu wana a mi ressaisir ba bia a seli ekisi. C'était un peu biso et c'est ka kolia te. C'est-à-dire au mona ke jour mbaso moni muninga te. Surtout comme à 10h, c'était lui qui venait. OK. Tu les rondes ngabite ngakuna lingina sukola awanaya. Buvai na bino. On m'a appelé quand vous venez au marché éliminé. OK. Bobimi, Bokeh. Quand je dis que il était extraordinaire, Mira, au moins même dans le Kamambongo, hein? Aïbiso aussi kokende, oko aussi mbongo, oui nango. Aïbina longola na mbongo wa téléphone, longola mbongo ya carburant. Et tikali combien? So yo bando bate zeka 20 litres, azo so longola na $100 ya ba unité, $100 ya carburant. Donc $200 et longola na kopo bogosala. OK. Si ma bolongoli mbongo wa technique, bolongoli mbongo wa futa ba comédie ba ko accompagner bino, bokaboli oyo ekotika. Et équitablement. Yé mutazaki chargé à finance ngai administration, oya te yo bomba ngaso na bombi mbongo na olianga. Financer mutabomba abi ngai na mbongo tozana limite. Oyo ekotaka na poste na funa salela ngo duso ke vandiawa na olianga. Donc mbongo za ofanda Et pas le col. Et pas na ngai. Et pas na yo. OK. Ya oyebisaka kabi tozali na nyongwa mutu boye futa ye na futi. Na zui de charge.
mbongo batikeli o moto administration simba financier puis confier yo sim c'est-à-dire ayebaki ba faiblesse na côté mbongo ngai pe na ba faiblesse na ngai ya côté mususu du complémentarité on les a au sala que il était difficile son ebiso qui y a même certains comédiens ba meka ki ba kota na kati na biso ya kati ya groupe oh baro ba ke ngana za ya lokuli ngana za ya ngarufa on les a mis à nu et c'est devant témoin na répétition et si bango o ya mi lobeli kaza ya ngarufa banda lelo atika wa lobi ko aza ya lokuli atika donc biso awa boza bactéries les princes du rire wa ba acteur ya bino mom banga ba diviser bino ne diviser pour mieux régner amemi songi koto o ya yena oyo moi j'ai un tribalisme ko ozomona ke rôle ba peso zo kokate bani ba peso second rôle pour mais ça na ba rôle principal allez o memi soit la tribalisme rôle wana pesi ndeko ya muluba siko tango pièce bimi a sali succès azonge pa lokula bina yom to boya rôle balufara pesa ke moni siko ndenge tomboli nie donc ça dit tant on concevoir les locaux les gens veulent le matu-vu ndeko eza bien te rôle moko nga peut-être na me sentaka à l'aise mirabikango OK na ba rôle ya bana misala balayeur ko servir na ba terrasse na hôtel OK et ça ba rôle oyo na me sentaka à l'aise OK que rôle ya éducateur parent moko difficile parent moko friqué ba rôle wana mona ngo on dirait ekanganga ngai la particularité na yo sa côté wana olinga ngo mingi te ba metteur en scène na bato ba komaka nde ba mona ki na koki wana ah OK nga mona mona nga na ba rôle neti esoba jouaka vie de loin sai pour ne citer que on attend te pour battre ko viate poser belé ba biti ba ndeko nango ya binaka makasi wana Bilali Koko Bilali. Zomona. Voilà, en tout cas, félicitations, vieux Chico Ngalfar. Émission Lelo et Sengo, toujours bon nostalgie, nostalgie vraiment le tout à se là. Non, je ne dis comment au tout le bawana. Autre bobi que au Santa Calès, na ba rôle le bioana, ce qui va pesio, ba réalisateur ba tiens. Ah ba rôle wana, tout le monde a un peu mis na ba gag. Bagag mais la zomona bagag wana non mona yote ndenge ni bagag wana sala nga biso bien tout revivre pourquoi na mona bagag te yom to linga osala bagag to comment bon artiste na artiste azana ba choix na ye gag oui le rire pour le rire non le rire pour éduquer oui le rire pour transmettre un message pour échanger le lengi ya batu kofanda mais na kati ya koseka et pesa batu conseil mais na kati ya koseka wana na koya mais le rire pour le rire one man show oui mais gag to sali papa mira soki eza na fonte na luki mais na eloko to na gag to sala fond nango eza nini. Merci de m'avoir choisi, merci d'avoir jeté votre dévolu sur moi, merci, mais n'a prêté. Mais babengaka yo boyaka to sollicité mais na to ebiso ba raison o esala ka que OK na que parce que ceux qui font exact et tout ça na projet moko na dévoilango na rock bodo sur babiloko ba duo trio quarto ndenge toza osala na bamango boba monzali ba sans souci ba kimbanteke ngai na ye toza na projet moto osala po gag ya série donc sketch ya 7 minutes où il y a du rire mais il y a un fond babiloko et qui tout le monde a ngoli sous-souté les quattro le trio le dio ezalaka sous-souté so bozong sibiso ngo ba série na bino wana e ozala malamu mingi ezapena malamu tozali omoni ngelo epesa nga pasi bave wana basila on dirait mungwa oseki on dirait sukali batina ti ebungi te tobungi te na chaque époque nzamba bimisaka bato tozana ba série bana na biso babimi
tant bango abimi faut tout la vitesse au bango bayeli tant vitesse bango va bien ah bayeli awa donc s'il faut na jouer na sai na yebinde na ok na sai s'il faut na jouer na isobe na indi na ok na po tous à sur un même pied d'égalité si on a rejoué na vie de loin na to yebani ezala bakoko nanga baida banani nyo ba Chabani Jérémy Chabani donc il faut otali azawa te rythme na yango non il faut kuluka yao te zoye kuna ok tu ya musawu mais c'est fini aux santé ah vieux abeti bien na bango misu moto Jérémy Chabani voilà aigle oki vient de mio bengana luvenga alpha tomona dio wana asabenga tonga be arebenga le susu abengi gagwane za na fond c'est-à-dire tolobi histoire moko mais nakati to sexy bato d'accord message eleki sans toyi kaka boye Jérémy Tozana posa obenga na venga alpha asi abenganga asolicitaki ngai ju tozaka na bureau ya président Elombe ngande be exigence na ngande moi passe merci yo moko yebi même pour la bino ba journaliste na passe kuto vraiment bande konangai bo sentir ki na yambi icône bongo ezali muto to sala lelo yo na musala ya art cinéma ou à beau sala lelo ce que le but c'est pas thématique et c'est pas fond ezali mais ba groupe ebele tikali na rythme wana ba groupe ebele so na ina bana kotanga peut-être ba ona kotanga te et comme la ngai lokola polémique nako kozwa mwana nga Marie Hélène okotala soki nazotala ba pièce na ye omona penda histoire ezokende okotala Elombe okotala bana ya V12 okotala groupe ya Yandi Moso tali ya Bodo donc pour ne citer en tout cas vous m'excuserez natanga ba oyo kotanga pona temps ya émission bozé belé oyo bogarda lignée wana ya histoire ezala na mutu les boumo pelo pele ya lo pele parce que ce que le pele ezate c'est-à-dire le pele c'est la conclusion donc bolobi bo seki si bobeti soit mais faut conclusion ba conséquence etali sake keba soko saidi likambu etala ndenge esukaki awa baza ebele. Mais c'est quoi le problème? Internet. L'Internet nous fait consommer aux unions sotokanisi que ekoki kozala malam. C'est le public, bino public. Tango mutasa eloko, bien que vous êtes d'accord que olobi faute de mieux, contentons-nous de ce que nous avons. Tant que nombre de vues est mati. Sans que vous savez, dès que vous avez une émission, beaucoup maraté. Oh, mais beaucoup me la mire. Papa, on va faire le bac pour na boue. Tu l'as qui peut aller la biso. Vous pouvez si baptême. Mais c'est ça. Donner des thèmes. Bino tu kaka. Yes. Vu. Orlando. Alobi qui toko hein. Au moni batona yele. Mais qu'est-ce que vous donnez pour que Mira approfondir? Aya Mbappé mususu. Toko zalata 3. Tomeki ko partager. Ah non, biso na génération na biso boy. On a génération na boy. Pas pour polémiquer, mais pour faire avancer le métier et la profession. La génération, il y a Papa Ngalfa, toute génération, il y a Bana Lelo, Touché, Papa Ngalfa, la génération, la Bino Takinteni, la génération, la Bino, yo Alek, Bino Ozomona, Ereza Placini, et l'autre Ozo Bongsa. Moi, fusion, on a Ekozala, Malamu, Mengi. Papa Ngalfa, tu l'as dit, Kamou Awa. On met sur la pièce Nabino, aujourd'hui, on a vu sur télévision. Au lobby qui est dans 4 pièces nabino
c'est histoire ya libala histoire est-ce que histoire ebetama kaka penza ndenge pièce eketi na soki ba comprendre ou comment mais soki na histoire on va comprendre yo te soki na histoire on va comprendre yo te oteini même l'église ça so appelle passage biblique il faut prédicateur encadrer enseignement na ye. Pas question de vous tergiverser pendant vos longs et courts séjours à Kinshasa, la capitale congolaise. En famille, couple et singleton. Le meuble Emma met à votre disposition des appartements répondant aux normes internationales. Composés chacun d'un salon VIP, de chambres à coucher, salle à manger et salle de bain, ainsi que de cuisine, tout équipé. La connexion Wi-Fi en permanence. Pour les problèmes de coupures intempestives de courant électrique, un générateur disponible pour alimenter ces bijoux. Notre adresse, avenue Balinga, numéro 9, Yolocide, commune de Kalamou. Pour plus d'informations, plus 44 74 66 38 44, plus 44 75 39 90 053, plus 243 82 31 46 488. Chez Emma, c'est les conforts. Pièce ya théâtre, il faut les bandeli nango na kati nango na suka ete. Nazo pesa exemple le quoi pièce sur le classico. Pas s'il y a bailleur, paye à locataire. OK. Na peindre deux tableaux. Tableau moko bailleur ya bien, locataire mabe. Tableau mususu, locataire ya bien, bailleur ya mabe. Toke nango ti na conséquence. Il y a de ces bailleurs par exemple, à l'accès jamais ba locataire na ye facture ya mai na courant. Écoutez na bailleur mususu appelle ça charge. Na ba locataire ba kabula mais locataire akenda ko futa ye mo ka tshaka mbongo na yete. Mukolo ba ya courant ba ye na mai ba nyongo. Kolo ba nyongo ndenge ni. Njoka muto ba pesa responsabilité akenda ko futa par na ye atshaka. Donc omoni ba biloko il faut des conséquences tant ba yo kata mai to ba kati courant. Il faut que le fait de se comporter bongo ozozo ça passe. Oh, bayer avant d'awana te. Ino ba locataire ba locataire ba to fandi wana. So bakati mai. Bana ba kwampatir. Bino, so bakati courant. Bino. Na côté mususu bayer ya zoba. Nzoka abanda na ye kolinga locataire moko azu avantage aolinga kulutu na leki bakoyi na zemi leki ya pesa succession. Tant leki ya lobi lokwa bozana banyongwa ndako. Moi, bossa la compensation na bazemi na binote fobo bimakaka. Donc, vous avez ba biloko ndenge wana vraiment en tout cas même ba film ya mindele ba série oyo batu balinga même ya police même ya ba nino elekana ba novelas landa histoire au mona que ils na un début développé et souki na conséquence. Donc c'est ce que nous devons faire. Vous aussi, bino bat bolanda abiso. Bolimbisa pour français na chiluba na lingale kenda kanzela moko. Bon, wana lulenge na ngai. Boye bape kopesa biso ba critique.
pour ba critique na bino ekosunga biso to bongisa musala. Mais la critique est là, sur la critique moi bino bo musilika toujours mon na ba réseaux sociaux. Voilà. Cardinal Maloula, d'heureuse mémoire. Tous à la messe dans Notre-Dame. Ngaka Koutambona. Tobeti, elle m'a telemi. Alobi, ndenge toza côté ya bino. Biso toza lokola bateau tozomo na bino na Mokongo. Nani oyo lelo na tongo avant aya misa azwaki talatala atala Mokongo na ye. OK. C'était profond. OK. Lelo pe nalingi na yebisa bato basirikaka ke bato balandaka biso bazali bato yo bamonaka Mokongo na biso. Akoyebisa yo attention ngalufare chemise na yebandi kosala nzela kolata kango lisusu te. Eza na proverbe mususu ya basonge baloba boye. Shalungu boye bendele netufi kubilamba. C'est-à-dire mutu aboya koyo katoli batikaka ya tambola na nyei na bilamba. Pona ni tanga comme epai bato bazali amonika bato bapanzani azo comprendre tina te. Mbara moko moni banzinzi babandi kolanda yo. Siko yo ozonga me mira to fanda na bino we bateke na fandeli farata. Ame est-ce que yo lokolo yoka kate yango tikaki yo omoni ko yokela na balabala mais or soko yokaki olingaki o changer pantalon o sukoli olati pantalon ya malamu nde soki artiste o ba pesa ke conseil parce que si vous bino bat bo consommer biso so to yokite bo fini biso bouton et si c'est ça yango no moni ngai ba émission oyo mira na banga ne caméra za liboso bona o banga tam su maloba nanga e sepelisa batu musu te yango mo na ba caméra za couteau à double tranchant en croyant que tu as bien dit pendant que le couteau là est allé blesser ailleurs ou tu me njoka mais intention na yo ezalaki na moté donc un artiste a pu se conseil à Tomboki botiki même Bible lobi bongo na kati ya Matthieu 18 15 à 18, ceux qui ont été imutu, avec des bottes le quoi mon pagan. Vous pouvez vérifier. Via comme la Bible, la Bible pasteur. Bon, ça rappelle pasteur. Mais bon, besoin de matin na cher. Cher wana so eza bilo kwa cher, so cher ya musoni, so pêche. Ezala ni cher, bo pesa cher ezani. Bravo l'artiste, bravo l'artiste. Oh cher ami. Ora matina cher azote mais cher wana o biloko ekomi cher kaka cher wana ya cher ya moneza cher cher vous comprenez cher ya pasteur cher à biloko cher biloko na cher ami ba abimisi ba biloko mususu belé je sens vraiment que non na yambi artiste comédien vringal fart de to witaki botonu ko kita pas cité tout kita ce qui le lobby ofandi zokanisa ofandi zo raisonner nani mingi na raisonner liboso nzambe apa nzambe na raisonner ka musala na biso na raisonner ka vie na biso ba artiste ndenge eza ya passe oui Pierrot tu as donné du plaisir aux gens. Tu as soigné les autres. La maladie à PVC. AVC. Ah bon. Oh, non, c'est ce qui n'a pas. Mais fais la carrière. Fais la carrière. La raisonnable. Fais la carrière. Heureuse. Malheureuse. Que sais-je? Papa Mira, on a trop rêvé. On a donné et on continue à donner ce que nous pouvons donner. Mais que les autorités vont organiser politique culturelle, va kanisa, musala autosal. Parce que même dans la société des droits d'auteur, tous ont mal rémunérés. Tous ont mal rémunérés. Va encadrer en gros. L'État a accompagné
ba recette wana o ezala réparti équilibré ezala équilibré na oyebisa bino loko moko je ne les accuse pas ba chaîne étrangère nyonso et diffusera a et foutara ba droit de diffusion te foutara ba droit d'auteur te batala ba politique wana nyonso lelo toza na ba clé USB toza na ba nini ba nyonso ba support o bazo saïr l'internet mais ba droit wana ils ont perçu Libanda quand ce sont les artistes à Mindele mais biso na Congo oyo kaka o Ngalfa il vient de nous quitter mais il fait un grand artiste tono ya liboso yo kanchi fille ya nini o de kale yo kanchi fille ya Azalaki il fait un grand artiste il fait un grand il fait ceci on a batono kaka ezotonda il fait mais ba fille wana tout isango kaka bam izana eloko na kati te papa simaro masi azali koloba bopesa nga ntango naza na bomoi namona pourtant na kokanga miso nayebi lisusu te papa Ngalfa azoloba piro zaka wana papa Ngalfa azoloba bopesa ye ntango azali na bomoi pourtant akozala te bon ezala te ke o azalaka papa Ngalfa caméra etala yo papa Ngalfa azwa nde tolobaka papa Ngalfa a une parcelle où ezaki lelo so azata tikeli bana na musana les 27 et les 28 chérie locataire alotaka kololo pango pokola lesi lelenge komi osenga kofuta mpona nini pasi ya boye vieux chinois ya lelo nakokende te vieux chinois réponse donaza vieux chinois mpona nini na mboka na biso baicone baye basalela mboka bapesa mboka lokumu valeur bakotangisa ma ya miso nakokata yo ndeko mira nayebi ebele bakoloba bongo bambongo nyonso asala basuccès nyonso asala il y a un musicien de heureuse mémoire ayemba asali nzembo mise mosu ayembi bakokisi lokumu na ngai na mbongo dokotolo eyingila ye Pepe Kale nzembo ya vie simaro eyembamaki na Pepe Kale bakangisaka lokumu ya moto na mbongo te mwa ndambo nazali kozwa nalingaki te oyo ekomelaki ngai ekomela bana na ngai nasalaki nyonso natangisa bana comme ça bango au moins bakoka ko se débrouiller ata lelo na tizolo likolo j'aurais tout fait pour que mes enfants aient de la matière grise OK bazala oasif te na vie pour ba pérenniser kombo na ngaso ati te wana mwana Ngalfa tele pour ba retourna oui mais biso nyonso tozala ba même objectif te okosomba lopango lelo mais bana batangi te okoki kotonga ba immeuble mais bana niveau 0 fondation yango wana c'est une réponse que je voulais donner na ba oyo bazo kansabi mais ba artiste na biso pe bango nyonso kwa kolela oui tozala ba même objectif te nga objectif na ngai bosso ezaki bana na ngai batanga batangi au moins ils sont tous licenciés bien que misala ya solo ezali te bakendaka moi à gauche moi à droite siko souci na bango bana nyonso ekomi que devons-nous faire pour notre papa Très chers téléspectateurs, j'ai de larmes aux yeux. Yakomona icône lokola papa Ngalfa. Alors un mot très profond. Est-ce que selon la Bible na de Samuel baraka le premier verset au monde baolo baboy est-ce que il n'y a pas un homme dans la famille de Saoul que je lui fasse du bien à cause
de David. Parce que David a salé la alliance na Jonathan. Ok. Moi na David. Ok. Ok. Tu vois? Basaka alliance. Ok. Tango Jonathan qui mwana ya Saoul. Tango Jonathan eleki David tanga akoma ki mokonzi. Papa na Saoul, papa na Jonathan. Saoul ne eko sala ke alonga ki na bokonzi. David abandi ko kanisa. Alobi nasalaka alliance, nasalaka musala moko alliance moko na Jonathan. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un dans la famille de Jonathan? Nasalele malamu nde bakina kozwa, balbaki bakanza ezalaki na Mephibosheth, nde bayaki na ye roi Saoul et roi David asaleli malamu aeko lia na mesa moko na mokonzi. Est-ce qu'aujourd'hui, à travers cette émission, il n'y a pas quelqu'un à koko salela Papa Nabiso Chico Ngalfa Malam à cause ya Moussalo installé la Mboka. 49 ans de carrière. Oh Jésus. De 1976 à 2025, 49 ans le 27 décembre. Papa Ngalfa c'est que ça bateau. Homme radio. Assalama kaminene. En tout cas mission yo. Nasala be mission. Nasala be mission. Non capé passe. Mais pas sinon qu'une émission ils ont qui se monter malanga. Papa Ngalfa. Lelo batwa otala yo. Papa sokolbi lelo. Otika le ba moko na peuple congolais. Malbano otika. Na osenga na peuple congolais ce qui suit. Tozali bikelamu ya Nzambe. La Bible nous dit, faites du bien à ceux qui vous font du bien. Tolinga Nzambe, tolongo la haine entre nous. Tout ça le vrai amour. Aimons-nous les uns les autres. Même Jésus-Christ l'a dit. Sur les 10 commandements, aïe ko sangisa nyonso parce que ce qui na lingi miraki en vous, na kosa il a polémique c'est. Ce qui na lingi miraki en vous, na kotonga été. Ce qui na lingi x y na kolukela ye mabete. D'où to linga na vraiment na bolingo ya solo, to tia ba sentiment na biso négatif. Pembeni, voyons l'homme tel qu'il a été créé par Dieu. Restons unis. Aimons notre pays, aimons nos artistes. S'il faut les soutenir, soutenez les artistes. La vie est très courte. Je t'invite ce soir devant la caméra à Papa Miraki en vous. Même si tu pense à un artiste que tu aimes. Ainsi, et vous allez un pas. Mais un pas a été franchi. Dès qu'on a vu ce Kabamba Massas. Voilà. Avait trouvé un homme de bien, avait même brandi la fiche parcellaire et ça qui le lot au moins Kabamba Massas a une adresse à elle, à lui, au que nos localités à Koufandaka. Que Dieu bénisse la personne qui sera touchée ou les personnes qui seront touchées, car le Seigneur l'Éternel vous rendra au centuple. Toujours à travers l'émission. Dans une chaîne de la place, hein, Top Congo, Nde Konabiso Massasi Kabamba, Azwaki, chance de la parcelle. À travers aussi cette émission, même à travers l'émission M. Zali, Papa Ngalfa a lobby, faites du bien. Nous avons raison que c'est là. D'une manière ou d'une autre. Papa Ngalfa, malgré. Je peux pousser. J'ai aussi les larmes aux yeux à Komona. C'était avant-hier. Tout ça qui n'a tous les cas, na Yves na katavatir na moni, au terme n'arrêt, au terme sa moto, au terme sa transport. Moi de transport est allé.
ou peut-être ezali kaka kozanga obendeli. Merci na motuna na. Mais naza mutu moko un peu compliqué. Na kangama na bozuite. Mutu kezali eza na panne. Yo senga mo misolo ya robongi sango. Mais la bande que Dieu pourvoira mutu kezali. Mais eza na panne. Mais dans l'entretemps, faut-il vraiment au vanda parce que mutu kezali na panne otambola te libote kolia ndenge ndako bato kofuta na nini mai nako kofuta na nini fo kaka omati pe moto lokwa bati nyonso na kota na nga pe DC7 na koti penza Papa Alpha na célébrité nyonso za nango na DC7 ngakut na bangaka semblaka keloko wana na yebi mbula na matango te na banga yango makasi ngai naza na nzambe likolo na tiaka ye liboso maître ya circonstance mpe ata nakei nakendaka na obi na ye toi qui garde les allées et les retours garde mes allées et retours lipata na kembo bata ebatelaka parce que so okangami na bozwi papa mira c'est dangereux. Merci. N'est propre. Parce que ça yanga. So na komi koyoka soni lambo yanga na la tango 2 jours. Naza sumunte na komi umu. OK. Dieu a voulu que je sois une star, une célébrité. Menga nazo succès wana. Nakamisa. Kamsanga tokam. Tokam. Ouais. Gloire, succès nyos. Natika yango na croix ndenge Yesu akufaki asekwa na yango succès na ngai tikala na musala mais elata ngai te voilà plan na biso qui na compliqué voilà merci na Bolandi biso tokomi na page ya suka pona natika yo Papa Alpha sport nini oyo sepelaka nango na kanisa ko tuna numéro d'appel sport nini na sport yo sepelaka na Nasaki football. Abanene FC Matebo. Na Mambo de Panama. Mambo de Panama. Ok, c'est la très bon joueur. Moi, à Paris, na bandi boy Mambo de Panama. Tobeta na équipe moko. Ah, ok. To bandi na ina Makolongulu. Na yoke na FC Mies na deuxième division na Malebo. Na ina Chanik. Première division Kilimani. Na ko ça la 2 ans na Vaticano na stade. Pendant ce temps, on a fait basket, on a baissé Barumbu, on a baissé Barumbu et Panzani, on a baissé na North Star. Donc, entre-temps, on a fait la karaté, Tilelo. Judo, na kende kiti ceinture verte, parce que j'ai une exigence à mettre à Kim. Avant, il y a ceinture verte na karaté, soki oyebi ba mouvement ya judo te azalaki na concept mo ke pratiquer ya art martiaux ba robete na civilité donc il faut armer yo na judo na karaté voilà tilelo nazali pratiquant ya karaté bien que je ne combats plus mais pour la maintenance en tant que ceinture noire professeur il y a karaté na karaté club Kokoro et Nakate Tosala Bomoko Barumbu. Ici, nalingi na remercier maître Jimmy Kayumba, maître John Linana, maître Clef, maître Lukusa et maître Babi Kande. Pour Bango, Batu Bayaki, Kula Musalisu, Suposa, ya pratique, ya karaté. Comment est-ce qu'on appelle ce moment de Bakansinga Binemi? Oh, Wabio depuis quand? Parce que t'es. Abino mon habité! Tu es bien en karaté, na judo zongel. Ba yelanga kimono en 2010. La sombelinga kimono. Pour kaka na reprendre. Voilà. Voilà, on est là. Est-ce que Pierrot? Mais karaté tout ça là, eza pour na self défense. Dans des aboyés,
komeka na papa Ngalfa to mo le vieux Non, mo non, roto koto na ko bunda te na ko expliquer yo explication c'est vous comprendre na ko expliquer o ke ko bunda mabe mais ozu ya yo nano te soko tergiverser na kena na luki police na fundi yo so yo kite si motikali na mwelo mo kwa souvenir. Merci, merci, merci. Pierrot, ensemble, hein, tout en a image. Image tout le monde, image tout le monde. Au moins, on dit. Ngalfa, vous avez ma casse na dame. Ah, quand vous avez ça, n'a filmé. Ah, n'a filmé. Au moins, on peut sali boyo. Mais quand c'est crié à Chintung et Utawat. Na dame. Au moins, dès que na kena ko ta dame wan. Ils a qui sont na bête ngalula linga tolo. Allez kamata. Allez, Chitunga. Et où t'as la dame? Ok. Ah, mira. Tango to bombani. Tango to beta na filmer na filmer na tuna ko sport. Mutu muzu passe avec ma casse dans les camo lokuli. Lokuli. Ouais. Ah, tché. Moi tous on passer temps na biso na biloko na dame, jeu de 6. Azauli ngasuna kende d'entraînement ya karaté te pour na impulsivité. Ndé naza ozala mukete na komi na nzoto ya mutu abishi ko futika biloko to fandaka na biso. Donc oyaki donc obatami. Tindeko obetano na osekalanga na osekayo. Tu falo fungola ngai kozwa image. Voilà, merci na Baibolandi biso oza émission numéro 1, 2 ali 3 ali. Papa Ngalfa Chiko alobi boy. Na tango bozo talba émission bo pesaka ba commentaire na bino ba posta na bino ba vi ba remarque na bino et ko pesa biso ba journaliste ba piste poto zwa ka ba donner oyo ba bosenga na bino to yaka to tuni bango so ba question ba répondre pour bino zo ba question ce qui ba réponse plutôt ce qui bino bozali ko kanga yango bozo ko tiaka ba j'aime et vous allez mal même na 4 émissions oyo bo pesa ba vie na bino eloko ni bolinga pa Ngalfa sala bo mulaka ni kota mabe pa Ngalfa to kozwango to kwa to tunnel susu pona bozo ba réponse na biano na bino papa to comme na suka qu'est-ce que les gens peuvent retenir pour aujourd'hui nande na yambio? Les gens doivent retenir que l'art de la comédie est un art qui donne du plaisir, c'est un art qui doit éduquer, qui doit transmettre des messages pour la transformation des vies des populations. Nous avons la jeunesse qui est parfaite, donc en dérive totale. Tout ça, la jeunesse est en dérive totale. Ceux qui ont vécu notre époque, Banyaki, c'était Babalado. Mais Babalado, Basali, les balados n'ont pas tué. Les balados blessés. Ati tournevis, tournevis, autobenga ondro. Est-ce que Bayanki Baola n'est pas Tchana, c'est Bisonde Bayakuza, Bisonde Bayanki. Tinde Boana, Bawabuza Ndebiso. Ati ondro. Donc, il y a un ondro na se. Akusoksa pa banga abaka o chenet, abaka o gourmet, de mira sa ibo pa na accès ondro, tu ne vis abanga tobole libumu atiki, mais le clou na tue. Cette jeunesse est en déroute. Comédie na biso, ba pièce na biso, et kende mingi vers les parents. Parce que kuluna auti na balabala te, kuluna auti na foyer. Ici tata na maman bazali. Moi qui vous parle, jeunesse nangé zalaki heureuse te, hein? Nazali pe na renommé à bien te, mais perspicacité ya ba parents, teneur. Et j'ai connu mon père na comment déjà adulte. Donc nazali na ba maman moko mira. A téléminé à l'obé le côté yomoko olenga o matimir pour moi au kutana et tout droit et ça te ok mbango bandi osala ba devoir. C'est ça
le devoir que nous, les artistes et comédiens, nous avons pour éduquer la population, surtout la jeunesse qui est le futur de notre République. Donc, lendemain, les Anango, critiquez-nous. Retenez que l'art est très difficile. L'art est très difficile. Tant pour produire un film de 2-3 heures, on manque de caméras. Aidez-nous. Et retenez que les artistes ont besoin de votre aide. Je crois que Balandi Bisso, là, ceux qui n'ont pas dit moi en français, je suis sérieux. Parce que, comme tout chité, nous devons être vraiment sérieux. Si cette émission vous a plu, si vous avez retenu quelque chose, nous vous remercions. Et nous attendons le retour à travers vos préoccupations et des questions pour Bisso tous améliorer dans Moussala Nabisso. Votre numéro, s'il vous plaît, papa? Numéro Nanga? Oui, il y a le pan. Non, numéro téléphonique. Le numéro de votre téléphone. Autant que vous avez un numéro à sa page. Ok. Mobile Nanga est allé plus 243 81 810 91 97. Au cours de à tout moment, soit par Mira qui en vous, ce qui est au Bossani, ou alors au Bengi na WhatsApp na numéro 1. Et au Sala bien. Et ça numéro appel ordinaire, tout comme il y a WhatsApp. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Merci, Papa Ngalfa Chico, parce que répondant à une invitation à Bisso. Ce n'était pas facile, mais quand même, au sale effort. Ils allaient émission numéro 1, numéro 2, ils allaient. Tu vas que sur la source de Pangalfa. Pangalfa n'a pas une invitation, mon co. Ils allaient très important. Naza a invité au CGD, Pierre Fungol Sombalé, au CGD, na plateau de télévision, chez Bisso Télévision. Il y a beaucoup de surprises pour vous, surtout pour la carrière. Il y a beaucoup de surprises et ça m'a l'air de répondre à l'invitation. Chez Bisso TV. Chez TNT. Sur TNT? Oui. Il y a Fikine, il y a Chic Moukadi. Chic Moukadi, voilà. Un des réalisateurs que je connais, oui. Qui est très bien. Heure Nini? À 10h. Na kosa l'effort, na bande panabino, sima na zonga na biro na biso ya bato à l'État. Voilà. Comme j'ai dit, on a payé ça tous en jour à prière d'urgence. Pour nous connaître que le Kolenge Anzambe, ngolo na ezala likolo na biso. Donc nakoya, yebisa ya Chic Moukadi. Nakoya. Pe to ozalawana. Nayebi na mon rythme de mission na bino. Il faut que va boya ma maître. So surprise yi makasi. Na tambusimbu. Émission moko chaud émission chaude. Vraiment ekozala makasi ba surprise na mbaki président Bodo vraiment émission qui sont akamwa ki vraiment beaucoup a jamais décidé na émission TNT na chez Bisso Télévision. Invité surprise, invité d'honneur, et la Papa Ngalfa. Merci na Pierrot Azali, réalisateur Nangaï, na 4 émissions le lot, mon réalisateur de tout le temps contrôle la Kangaï, Alain de la Kangaï, la 4 émissions, sur notre émission na Pierrot, vraiment, Nazalaka très à l'aise. D'ici là, portez-vous bien. Merci. Oyebi papa, oyebi motema. Oyebi papa, ozalaka na yo na raison. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Oyebi papa, ozalaka na yo na raison. Oyebi papa, oyebi motema. Oyebi papa, ozalaka na yo na raison. Béni soit l'homme qui se confie à Dieu. Oyebi papa, ozalaka na yo na raison. Oyebi papa, oyebi motema. Oyebi papa, ozalaka na yo na raison. Ah, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Yahweh.
nyonso ekoma kosalema. Maudit soit celui qui se confie en l'homme. Mwasi na bala na mbongo lelo asinginga divorce. Maudit soit celui qui se confie en l'homme. Mobali na bala kunzambe lelo abetinga makofi. Maudit soit celui qui se confie en l'homme. Na bala na bota batininga na ondevea utakuchela motema izakaka Yesu. Oyebi papa oyebi motema oyebi papa ozalaka na yo. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Oyebi papa ozalaka na yo na raison. Oyebi papa oyebi motema oyebi papa ozalaka na yo na raison. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Oyebi papa ozalaka na yo na raison. Nabengaka yo monsieur raison nanga oyo ozalaka kaka na raison. Monsieur raison nanga yo nde nzambe na nguya. Monsieur raison nanga yo nde nzambe na nguya. Monsieur raison nanga yo nde nzambe na elonga. Monsieur raison nanga yo nde nzambe na elonga. Yali monsieur raison nanga yo mopesi solution. Monsieur raison nanga yo mopesi solution. Abraham abengaki yo